Mais fallait pour pendant faire rigoler bana le roba ou lata. Et ça n'a pas de comparer. Donc bazan le roba ou lati. Sur le plan artistique, tout le monde les connaît. Nous soyez niveau à fallait niveau à faire. Et nous on comparer ça et nous on comparer ça on a attend mukete. Et ça on va comparer na pour le bonnet. Vous comparer Lionel Messi. Na joueur amoureux ya vita na imana bon monter déséquilibre total accusation oyo batu bazo ko accuser le Fally soki batu bakufi ebele na poto pona maïda corona eza Fally pour connait mutu abomi batu wana parce que ya yeba ki ya corona ezali ndenge ni ala ki cache ne atika ki peuple wana o bayaki balaka te lelo accusation eza vraiment trop pour na Fally pour par rapport à liwa batu eza ko leka na Paris wana on a eu par rapport à tu vois, mais par rapport à Karakata, qui est Moutoumoro Boye, et orchestre Songolo Pakala, Oba Kanisaka, next ba comparer à Fally, à l'Igarana TV, à Fingara Fally, à Fingara Batu, à l'Igarana TV, à Fingara Fally, soit disant qui est patron à Yeba comparer à Yena Fally, Moutoumoro Boye. Bon, à Yébite Moutango, n'est-ce pas mécapé ou. Bato nyonso fallait retirer bouton mutakokani na héritier watana bigogan azadi na bato wana nyonso monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend ya R oyo besoin d'abisso on dirait qu'à Congo température, ça dépend ya R besoin d'adorkas boloko en tout cas nzambalola apambola bino nyonso ba bolingaranga na ba opu bolingaranga te apambola surtout maman Rosette la fleur d'Ambour de prix allemand vraiment nzambalola apambola yo apambola sponsor nangai officiel Fondation Joël Million Zambe vraiment Pambolayo, Abakisserio, Marambébélé. Un grand merci aussi à Charlie Kunga depuis Paris, Balobi, femme d'affaires top. Charlie Kunga depuis Paris. Merci à vous, merci à Champion Wadol, Papa Badjogo depuis La Rochelle, Pessilaranga, la princesse Nella et Wadol Toambo Telabango. Un grand merci à Champion Moulumba. Merci à Papa Bovik Massoua. Merci à Lazas, grand juif. Merci aussi à Christian Benabé, grande puissance. Et merci à Rishi Kapinda. Pourquoi pas il y a Papine qui n'a porté mon nez de Dieu. Et voilà, bandeko tout oyo bolanda kinga ina loba kinga bino et puis nous continuer toujours ko loba bino. Dorcas boloko ko aza pour na Fally pour pas pour na faire pour héritier Jibem Piana ou Ranson Kofi Olomide tous les musiciens. Dorcas boloko ko aza te pour na faire rigola. C'est pas dire que ceux qui bon moninga peut-être attendre sous 3 jours 2 jours. Nayambi bata faire rigola c'est que naza muta faire rigola te naza muta Fally te parce que bango basalanga te muta salinga nzambe pona ya a ona sala ya bino vidéo oyo nzambe ne muta pesinga occasion sera pesa occasion te nanga na ya te s'il vous plaît ba pay bozo benganga ebele beaucoup de menaces ezala batu côté ya Fally côté ya plutôt faire rigola. Naza un problème na faire rigoler te, naza un problème na Fally pour pater, na net neka naza beno, naza un problème pour te wela bangoni. Baza ba star na biso bato to lingaka. Il faut soutenir bango ba sala biso musique bien pour le lo soki bango ba tombwami, mboko pe tombwami. Donc tu regardes ko ya ko luka polémique entre Fally pour pas na faire rigoler non. Toza on était pour nango. S'il vous plaît bande ko nangai, botika ngana sa musala. Naza mwana mke j'ai que 23 ans, de la bandiawa. Naza vraiment moi na mukie naza moi na mukie trop de menaces et ça langa mabe et ça langa vraiment je n'ai que 23 ans trop de menaces et les kinga makasi non ko supporter te et puis na banga nanga makambo depuis na muso na finga mutu na tumbula mutu parce que na banga nanga na linga problème te je suis pour Fally faire rigoler tout le monde même bato héritier o linga le kana repese micro. Voilà, namokolo lelo tozo yamba azali bongo fanatique ya Fally Poupa. Fanatique mais na roter en communauté parce que batu pe ba yebi Fally PDG fi a lancé combo na ye. Moyen roter en combo na ye vraiment exaté. Tozo zoyer lelo en direct awa. Bon bah qu'est-ce qui se passe entre Fally Poupa et Ferrigo? Bah ouais la ranine. Jusque là tozo comprendre te o eloko Fally Poupa na Ferrigo la bazo wele là. Parce que bango bi balé baza ba grand. Mutaza petit na bango azate.
Donc tozo ebate bazo wela nini nazo zoye en direct de Paris tozo solana ye aïe c'est biso Fally Ipupa na Ferregola ba wele laka nini. Voilà, tous en direct. Merci à Miss Dédé Matende depuis Londres. Merci à vous vraiment, maman. Voilà. Bonjour, papa. Oui, allô, bonjour. Oui, papa, bonjour. Côté à Combo na yote parce que tombo la pe mungongo mutie. Batu ba yebi yo parce que ça muto Fally à Lansaka na olinga tout en Combo na yo. Vaut mieux tout na yo kaka ba question ou répondre. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Voilà. Notre première question à Bisso est Zali Boye. Tolingi Koyeba. Fally Ipupa na Ferregola. Bawele laka nini. Mais Fally Ipupa na Ferregola ba ne lo bawele lata. Ezana maram sustoro comparé. Do bazana lo bawele lati. Sur le plan artistique, tout le monde les connaît. Nous soyez niveau à Fally, niveau à Ferry. Et l'on va comparer ça. Et l'on va comparer ça à Adam Moukete. Et ça, on va besoin comparer. Nakuro Banetini. Besoin comparer Lionel Messi. Na joueur amoureux à Vita, na Iman. Au moins, déséquilibre total. Joueur amoureux Vita, na Iman à Ferry. C'est non, c'est comme Moutou. Tu n'as pas dit qu'il fallait à Lionel Messi. Besoin comparer le roi na joueur amoureux à Vita. Donc, à ce niveau, mon côté. Voilà. Allô? Autant à comboter pour tous les problèmes, Nicolo. Parce que autant à comboter pour comparer Fally na Batu. Mais ça, le roi, tous les combattre à Kokani. Comparer à Mouto, déjà, vous avez un niveau moro. Si vous avez un niveau moro, rien à voir et on compare, nous. Donc, tu vas comparer à Moté. Fally, c'est le king, tout le monde le sait. Number one actuellement dans la musique à Congo. Tout le monde le sait. Tout ça semblant, mais la 4e c'est le number one actuellement. Habité quoi. Number one nango par rapport à ma featuring Wazobeta militaire Libanda, il y a peut-être Fally Ipupa za number one na Congo na biso tondengeni. Number one il a Fally Maman Dorcas ezali na azo prouver ngona ba œuvre na yi. Fally album na yi et ça la succès, résultat nango tourner, il y a pas conseil. Voilà connexion oui. Isa ya musala na ye. Fally avant na Kinshasa des résultats ya musala na ye. Ya moi ça va tout le temps Libanda, tout le monde le sait. Mutako bossa na ngwasata, mutako sape sembla ignorer ngwasata to yebi. Et puis Toyebi, combien ça coûte lorsqu'il sort à Bimaka, combien il gagne, tout le monde a yebi. À ce stade, tu vas mesurer pas tout à l'heure actuellement. Par rapport à l'accusation, tu vas accuser le Fally, ceux qui battent Koufi et Belé na poto pour la maladie de Corona, et ça, Fally pour paner Moutoua Bomi Batouana. Parce que il y a corona ezali ndenge ni alata ki cache ne atika ki peuple wana o baya ki bala tate le lo bakisation ça vraiment trop pour na Fally pour par rapport à liwa bato eza ko koleka na Paris wana tu peux dire quoi pour na on Maman Dorcas na c'est comme ke boli misanga Fally Ipupa aboma bato na corona vraiment tapino moko coronavirus ezali annoncé na France depuis le mois de janvier. Après car fait déjà en France, tu as le coronavirus c'est ça. Pays français, c'est un pays où la structure nyonso bien organisée. Ba décréter état d'urgence mon côté. Fallait un petit concert naïe. Ce nyonso a fait le coronavirus par exemple. Est-ce que en Italie nombre de morts bazakuna? D'ailleurs concert a Fally. Vraiment. Est-ce que bateau bazoko fa na États-Unis? D'ailleurs concert a Fally. Bateau bakufa na Chine, d'ailleurs concert a Fally. Arrêtons ça maman, arrêtons ça. On est ba support ya bateau basangi ba argument. Tu vois? Bateau basangi ba argument ya koluka neni ya ko déstabiliser moninga bon. Na éviter quoi, na za ba commentaire là-dessus mais sauf que Fally a bêta qui concerne na ye
qui concert ayoka di musique oyo azoki coronavirus peut-être na ba raison na ye moko x ou y biso tozala na potorte ba mesure préventive nyonso toyebi yango oyo awa voilà distance voilà connexion allô oui est-ce que le gouvernement de France peut le coronavirus ils ont bombé bateau elle va permettre de faire un petit concert soyons sérieux gouvernement est non virus ils ont un niveau moro boité ils vont déranger bateau et on va permettre qu'il y ait un concert rien à voir voilà mais le lot Ken Piana air à l'ekakat na lobby bien Ken Piana Manique de John oh baza basé na Fally Ipupa erbaleka basala critique na musicien faire égola pourquoi pas bino batu ya Fally Ipupa terme tous bobenga po bo pekisa quelqu'un qui a ko finga te ko critiquer te yo défendre toujours Fally Ipupa sala plutôt publicité ya Fally ko tanga comme musicien wana te ko kiparaye pourquoi pas bino bata Fally Ipupa bo pekisa bon maman Dorcas na roye so buya omoni il faut te défendre ma valeur tu vois il faut te défendre ma valeur le ba mo makasi oui nabi exemple dans opesa il faut te défendre ma valeur Fally Ipupa aza star ya munene toyebi nyonso na niveau international Manique de John Ken Piana baza libre ya kosala oyo bangoyi kosala na capacité na bango mais eko apporter le Fally eloko te ekolongola eloko te ekobakisa eloko te na carrière ya Fally tout d'abord baza batravaillera même pas na effectif baza na bango bato baya na bango juste na idée na bango ya kodéfendre artiste na bango et donc bafan parce que so otali na organigramme ya F-Victim okuta bango baza te baza eloko te baza bafanatique ya Fally Ipupa badéfendaka artiste na bango ndenge bamonaka bato nyonso bafingaka ye bango mpe babi te biso mpe foto oleka to ya kodéfendre artiste na biso donc baza vraiment libre kodéfendre bango bakomi kofinga ti mama ya bato. Là vraiment, je condamne fermement parce que ceux qui vont toucher ma maman, et n'a du valeur à maman, n'a pas permettre Moutoumura fin à maman. Mais en tout cas, pour la je l'encourage pas. En tout cas, là, je condamne. Mais ceux qui vont défendre l'artiste, en tout cas, ça la va bien. Donc c'est un peu ça. Mais pourquoi ceux qui marquent à Rousse pas l'équipe, à d'autres défendre Moutounaye? Patron naé et soir abino bata Fally bo ka monter ma passi bon en fait mutango lobi wana naé ba rappeler naé bien tu vois naé ba rappeler nayo karakaka ke mutu moko boye ya orchestre songolo pakala oyo ba kanisaka net ba comparaka ye na Fally alikaka na TV afinga ka Fally afinga ka batu bandela na nous place wana mutu moko bandela na kota batu ba comprendre olobi mutu moko boye neti yo tala ka ye kutu te na tala ka ye na yo karaka ba information ke mutu moko boye alikaka na TV afinga ka Fally soit disant qui est patron na ye ba comparaka ye na Fally mutu moko boye bon na ye bité mutango ninga na mekape ko luka ba information sur la personne d'ailleurs ça na za na ye bon moni qui quoi fikin tu vois du genre comme ça parce que moni qui quoi fikin voilà du genre comme ça statut mo était le marana mon orchestre peut-être parce que mon azo beta mais en réalité azali moto yo ozo kanisa tiki asa na lo modelo les marka uzu mtapeza kuna na jet set marka uzu aza et quoi fikin mais si yo ne tozo apprendre biso ngana ebiete malheureusement ngana ebiete peut-être muto bokanisaka bokomparaka ye na Fally mutu wana leader wana nakoki koyeba ye parce que aza na bapasse moko boye toyebi mais kolobaka ye alekaka na te afingaka toyebi en tout cas on les calcule même pas toyebi ete soki asalaka yango te soki asalaka yango peut-être eza na baraison moko x ou y toyebi te nga nayokaki te parce que nayebi mpe ye te. Voilà, lelo Fally Ipupa citer combo ya Inos B na ba direct na ya sala ki na Instagram mais Inos B a boy na kozana en relation dans à bon terme na Fally Ipupa
alobi aza tina fali te fali amoni te que peut-être asali perte Maman Dorcas Inosbi aza libre ya kolobake na lingi to na lingi te aza libre donc so ozongisa biso na ba débat ya ba Inosbi na fali ça va beaucoup kitela pas de l'échelle donc to kitela place wana ti donc fali to kitela place wana ti atanga ki kombo na epoza leki pour leki patanga ko moni ko na disque etikala bon atanga efele o te poani tele patanga efele yo nani bon atanga efele o te poani azana nyam bon yebisele yo te mama omoni yango bazo critiquer bino batafali pour pas que boza ba hypocrite tozobeta masolo ya bato baza vivant artistiquement kobetela biso masolo ya bato baza déjà te enterré artistiquement parce que toyebi ete aza la page te tourne pena page wana pena tourne page on les calcule même pas donc wana bokitisa star na biso na baniveau moko vraiment toregrete et puis eloko mpona kosouligne mama Dorcas omoni Fally Ipupa non seulement aza artiste oyo nga naza fan mais aza mpe beau-frère na ngai ya quartier parce que sa femme c'est une sœur tokoli quartier moko biso na veni Congo d'idée to bango na veni Longela quartier Finda na Mbinza Ozone je vois yango bomona ka Fally bana commune Ngaliema tozaka na respect na ye mingi étant que beau-frère to défendaka ye nanu étant que beau-frère après to ye sur na valeur artistique c'est le king donc nanga kana souligner mukia bato ba mika koyeba voilà donc tu vas comprendre Fally Ipupa malgré tout que yo boy c'est le Osram c'est le Osra Fally pe nenga lobaki ki a azo a longoli bouton ya kakipa ka kokolo pona ba héritier Watanabe pona Inosbi pourquoi pas le que fait c'est le pas frère naie article moi occasion ba beta pe moi featuring nga pas azo occasion pe rolongola pe yango moi de coup alors il y a coup dans le laisser le yo akero le ya innocent tala manquement innocent Fally pas naie abi aza coup même pas na besoin naie et ça déjà manqué Fally Ipupa aza libre et puis na bato nyonso Fally a retiré bouton mutakogani na héritier Watanabe Gogan Azadi na bato wana nyonso mutakogani na héritier Azadi héritier avec innocent déjà avec héritier c'est tout c'est bon donc on n'a plus besoin des autres là parce que tous ça la bossa na bangote et ça va que grand frère abina limbisi bandeko na nga donc on se pela na mo tant mieux on peut se pela na mo te etali kaka ye on le calcule pas maman na zone bana yo awa ali aza star munene via na Kinshasa ya mwa mena na poto avant d'être dans quartier il y a kitoko aza na voiture ya kitoko il a des ala na bana ya kitoko na Kinshasa pareil aza na bandako ya kitoko ba voiture ya kitoko OK na Brazza okuta le même vie OK donc okuta Fally pour na ba place nyonso alikaka aza toujours na standing mo o bato bozo ngabo comparer baza na ngoti voilà mais papa akati ote bino moro herbozo vanda bino batu ya Fally Ipupa herbozo mona ki rancune oyo batu bakomi ko finga na madame ya Fally bakomi ko bimisa ba propos teni ya bien te ko finga mwasi ya batu oyo asala même pas musique et ça la bino ndeni bon ngai na ko défendre ye étant que mwasi ya Fally te na ko défendre étant que sœur na ngai ya quartier ouais parce que on a pour permettre de monter comme à un niveau tu vois parce que on a grandi ensemble maman naie na ba maman na biso ba yebani très bien voilà pour ne pas citer le nom awa Isa TV mais là on a eu ça batou net na yo kaki na émission na yo il y avait une dame awa na poto azobenga azofinga nana ketchup boy na boy fi wana azofinga nana ketchup avivaka na mbongo kafu obi mbongo kafu botuna odaka na poto mbongo mabana bato baviva na mbongo mabana parce que nana ketchup étape wana eza vineti aleka biloko wana ya de cela tombe sur 15 à 20 ans ayebi su mbongo nde ezaka te ye moto akofinga nana ketchup azoluka ba 700 euros bambongo mapapama ya bana nana ketchup aza na niveau de vie moko na ye te bakokokanaka mpe te est ce que mona esi arépondable biso mona asala émission moko barépondre bato asala yango te epe aza la seule oyo mwasi ya musicien ayebani
koleka basi ba musicien tout wana ko tumutu no sayibi non sur tous les plans amenaka vie moko na bango te ni na basi na bango bato wana bazofinga ye lelo peut-être bazoluka kombo bayebana Nana Ketchup a évolué. C'est vraiment idéal. Azana cash, on va cash, cash, azana. Azana nous. Aroula la carrosse. Ananda kwa kitoko. Sur mutabonga to fingi. Biso de troyo répondre biso ba frère naï. Pour nga répondre tant que frère naï. Et on est pour répondre bato wana ki. Azana tant pour répondre ba moté pour ya ko kiper ba moté ba frère na bonga ba kaf. Parce que le côté va nzala. Soi-disant, monter on va comparer na fali. Adresse na a porte mission et bien moi. Ah, on donne la principe accès. On les calcule même pas. Adresse na a na porte to bien. Les abanda ko mobwa, on na la vanda ka o ba dos papa na normal. On donne un bon belé bon na kinya dans la 36 accès, vous bien na na porte te. Maman, 36 parcelles au monde qui ah, tout ce qui est un débat tout salarié. Un débat tout salarié. Il fallait à 4 ndako. Mais il fallait à 50 ndako. Pour fallait à 4 ndako, mais il fallait à 50 ndako. Moi, je suis sincère, rien tout bête à ma sola bandao. Et belé on monde à ganga à na poto ba na adresse. La musicien est belé mon à bazana. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci Mingi Papa. Tout comme il y avait que notre dernière que fait Zali. Lelo Makamo vie et l'Obama, ou Robin Mundi wa Demaraki, frère Naye Ferrego la par rapport à Bavi. Lelo Batumingi bazo condamné Robin plutôt Fali pour pas qu'il y ait Moutou azotinda Robin a manqué Ferrego la respect à le bani Makamo vu par rapport que fallait soutenir Robino parti patata parti car ndenge zalaka. Bon, na ko vraiment na terrain on a été et là on besoin on ça yo FP team porte-parole à l'Icarnaté va zalati. Porte-parole il y a F victime à zalati. Robinho Mundibu ou azo sala sanangage qui Robinho Mundibu. Ça n'a rien à voir avec Fali Poupa. Rien à voir. Ce qui Robinho Mundibu, Binondi vous constatez qu'il a manqué grand frère naïe au bout de temps combo. Tant mieux. Balukana n'engeni barosala bas excusez bas singana pardon c'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec Fali Poupa. Rien à voir. Robinho Mundibu azali patron ya orchestre naïe, azali responsable ya ba propos tenus naïe na TV, azali responsable ya Union se soit engagé Robinho Mundibu. Donc Italie Fali Poupa na eloko te banda le tissu colonie. Rien à voir. Voilà. Merci beaucoup papa, to comme inabisu na suka, je crois que tu revois prochainement. Merci beaucoup maman Dorcas Boloko qu'on a ligne juste là lancer message moko. Pour na ba fanatique nyonso ya Fali Poupa ya F victime partout dans le monde et siga boza artiste Nabino azali en bonne santé, en forme, mais en mode confinement taka. Pour moi, malgré le confinement, soit ça les vidéos, toujours des millions de vies. Malgré le confinement, soit ça les vidéos, millions de vies. Donc, bisous ma sola ba vie, tout bêta en c'était pas bisous ma vie pèse un contrat. Bisous ma vie pèse un tourner. Pour preuve de bêti Bercy. Et loco et bêta makatsu. La musique à Congo, il fallait se débloquer. Et puis parce que surprise c'est le tour de minute. À la prochaine émission tu dénoncer mon moment Miki. Voilà, merci beaucoup papa. Et voilà, merci na abonné tout ya Congo température. Bino Moro Boyoki o azali bongo fanatique ya F victime alobi ayeko défendre ba propos teni o yebimaki et pas ya la dame auto ça une mission pour Nana Ketchup né aye ko répondre yé donc à répondre yé à talisaye o ezali vérité Boyoki Bolandi très bien. Un grand merci à maman Rosette La Fleur d'Ambou. Merci à notre sponsor et fondation Joël Million.
Merci à Manvico, Simon Sinzambé, merci à Chadot Dutkoré derrière la caméra, merci à toute la famille Bolokoko, merci à Son et Système et Maviaki, merci à Pangozori, c'est le dernier dinosaure, Olivier Namer, merci aussi à Charlie Kunga, Balobi femme d'affaires est top, Charlie Kunga depuis Paris, merci à vous, merci à Miss Dédé Matende depuis Londres, merci à vous, merci encore à Champion Wadol, Papa Badjogo, merci à Champion Moulouma, merci à toute la famille Bolokoko, merci à Babonyo, tout ya Congo Température. En tout cas, nous avons la Pamboula Bino, Nalingi Bino Mingi, vraiment, vous allez bien. Et merci aussi à mon petit que j'aime beaucoup, Jérémy Gucci, Papa Gucci, depuis Météo, merci à vous. Toku Tani Bongo, à la prochaine. Bye.